Ai eza mbeba nini nga na sali pona boti na mobali ya mutu. Bolingo na nga na ye ebanda ça fait 2016. Wana nga nazali kotanga penza na université o matata ponyo atonga na Kindu kuna. Nazali koteka sucre liboso ya lopango na ye. Après lopango ya Tambwe Mwamba nazali koteka sucre. Après na monika mutu moko aza sala misale pa na ye abi papa zoluka yo nde toke na moni abimisi $100 pesinga abi lelo na pokwa na ozala na masolo na yo to solanga na bi problème ezate 18h ba yo kozwanga lisu siko tango zemi yaki kokota yango alobeli ngai zemi komiti niveau ya 4 mois il faut ya Kishasa ngana bite Kishasa te nga Kishasa kuna na kokoma kuna kokomela nga bololo ngai ka yo lukelanga ndako yo lukelanga kandako na Kindu yepe abite tokende Kishasa ale nde na mati Kongo West na ya wana Kishasa mokolo musuka le même kauson wana Léon ayaki kobenga nga lisu papa azoluka yo tokende bona kuti mwasini na kati ya lopango. Moi c'est bien nde boy komi boye zemi wana ozana ngo ya papa ngana bite nana ko sibongo na bandiko wanga na pêche ordre pa ba policier ba betinga ngana zemi elungwa ka boye na mabele ka bo. Moi c'est ameminga lisu bitumba leki ya mobile ya wangani tango mwana ko isine fumo moi ça ye wana yaki lisu eza mapango ya mobile na ye ngo yaki lisu ye atumbi bilamba na nga ke kotika nga na prison makala siko yonde ozomona ye mbongo ebele me mbongo wana soki omoni mbongo wana maka ezamba mbongo ya ba demo eza ya makambo ebele oui bible lobaka kolia matembele na kimia eleki kolia misunya na ba problème ebele naliaki ba misunya na melelo tala ba problème ekomelinga. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour. Rachou la caramel, correcteur News TV. Et c'est mon route n'a plus mon colalelo. Je vois vraiment la c'est mon cas c'est Sabino qui est tout sepeli. Ne bozo aimer, bozo partager, bozo commenter quand tu sais ngabini ça rabiso vraiment bien. Et puis ma commentaire n'a mis ça que toi améliorer mon sala. Vraiment merci maintenant de mingi to va na bino moula mobimba. Tozaka na bino. L'empreinte digitale Roger Moulenda depuis la France. Merci Nayo, merci aussi à Roger le combattant. Na Paris, merci na mon vieux Olivier Massamba, mobile maman ma vie Mas na Nyo Castel. Merci na bakado na bino, ya on est là ta mikolo et ça vraiment bien so batindelo mo eloko pa bandeko balinga yo. Ça va bien. Merci maintenant mingi et puis un coup de chapeau à l'honorable Steven Paka, l'homme monto ba initiative le prince ya Bandal Steven Paka. Yende donc Miss Léa Omba, yende ebi dossier ngo quoi. Merci. Bandeko balenzo fungono mo dossier oyo. To sola mo mke. Mikolo leki ezala na mwa lisolo moko boye ezala mwana mwasi moko boye komone sifa wana azalaka bonne ya Alexis Tambwe azalaka président ya Sénat et puis ministre ya justice mwana mboka Alexis Tambwe dossier bimaka mwana mwasi wana sifa oyo azalaka bonne na ye et puis après okoma bonne Alexis Tambwe bakusha na ye et puis lela komaka na zemi abotaka mwana babinganaka ye akoma kotelengana pasa ovanda ezate mwana eloko kolia ezate miliki te couche te tout le monde a rendu biso yo kasan azwaka ye abaka aux en charge et puis bande comme ça diaspora quand de bolanda bulu baki beaucoup soutenir moi mwasi wana siko to ebite dossier ne suka wapio nyango ta bengi Corneille nanga ya correcteur News TV mutalasi ma caméra Corneille Kasongo et puis nagilengo wala bi
coordonnateur et réalité plus magazine communication info à communication d'être le bito sur le nom dossier où il y a Sifa to bengi pe Sifa yemo kwa yana expliquer biso à un certain moment tout le monde a Sifa et puis après à limoué et puis après à se réapparaître tu comprends il y a un Sifa est-ce que dossier peine mon amboka à l'extrême moment bizarre peine solo to pe le kuta il y a un bito sur le nom dossier où n'abine vous rester toujours connecté branché mais entre-temps laissez-nous vos commentaires ceux qui vraiment vous avez une idée te poser une mon tourner retourner mon amboka Sifa mais quand on met la biso et puis on peut sa merveille bambo te belé ndeboulanda biso partout bande ko bolobi bo ça na Tchad c'est difficile pour vous de capter ce que nous disons on vous dit en tout cas merci déjà de nous faire confiance mais il y a plusieurs sujets où il faut débattre c'est toujours en lingala excusez-nous mais to ko linga quand même t'expliquer bien moi en français qu'est-ce qu'on veut parler et qu'est-ce qu'on en parle quel est le sujet vous serez déjà concernés, hein, donc tous concernés la tel thé. Vous tous, vous êtes le nôtre. Sifa. Et au limoué, au monani, au bungi, au monani sous bote non. Bote. Bonne santé. Santé, c'est moins bien. Moins bien. Bon, sentez-moi bien, nous le ngai, en tout cas, vraiment, na problème, wana oyo uti okomelanga, oyo etali président oyo uti olungwana kibokonzi ya Sénat. Makambo wana ekomelinga vraiment, ngai naza mutu ya liboso kozuko botana mobali ya mutu te, baza ebele. Pe eza basi lokola nga mobile aboti c'est 3 bana 4 mais azo débrouiller ka moni bana ne bazo kende kotanga na kokola mais na éviter ki ngai eza mbeba nini nga na sali pona boti na mobile ya mutu problème na nga eza lokola problème ya anka na Sarah lobela yi mobile ne ki bota na mutu ya musala ndenge nga na bota te. Mais na mawa ya Nzambe babimisela Ismaël mai na désert. Mais ngai na moni problème o mobali abengaki nga. Nazali na souci akoya Kinshasa te. Nazali na université nazotanga. Azo sunganga kofutela nga tout ça solo. Oui. Siko aleze mekoti yaka Kinshasa. Mais Kinshasa ngona komi kimia ezate. Afandisanga o lopango nanga. Allez, moi c'est une menace. Si bande konanga nyonso bozola nanga bolanda histoire nanga mbala ombala. Tito kokoma moi c'est à côté singa na prison ya makala. To komiti na niveau ya yokason na éviter ndenge bosola na ye tout ça lobela bino ya mema charge nanga so bosola ndeni. Dossier wana suka hein e bandeli nango na suka mais dossier suka nango te babeta na biso to so mon kisi tondo yeba yona Alexis Temumamba président ya Sénat ya kala ministre ya justice ya kala weba na wapi beaucoup tana wapi pe bolingo yeba na ndenge ni bolingo nanga na ye e banda ça fait 2016 wana nga nazali kotanga penza na université o matata ponyo atonga na Kindu kuna après université neza ya Kalatin yo bana otanga kuna université neza ya Kalatin atonga ngo tango azali premier ministre wana ville ya Kinshasa yo bana otanga kuna na komiseke kuna na koteke kuna nga na banda kotanga penza kuna siko so na bili nazali déjà na G1 osa ni G1 na landa section na nga nazali ko landa ka littéraire kasi na G1 molosana na G1 nazotanga après na EP na teki secret kuna na G1 molosana nini poso ko kote université ko kisa msana ukino tanga classe ni université na ina kotanga na bimata journaliste journalisme kuneza kuna ezali ata so olingi obima maître avocat aza na ba journalisme kuna na université matata poni siko bokuna na Alexis Temumamba beta na biso na kata université tokutani ne na kati ya université te nazali koteka secret liboso ya lopango na ye après lopango ya Tambwe Mwamba nazali koteka secret liboso lopango mokonzi lopango ne liboso wana eza école moko eza face en face na lopango na ye
yango tozali koteka sucre liboso ya école wana. Après nga moko te tozalaki ebele. Après namoni nga mutu moko asala misala epa na ye abi papa azoluka yo nde toke namoni abimisi $100 apesinga abi lelo na pokwa na ozala na masolo na yo tosola nga na bi problème eza te 18h baye kozwa nga lisu nde tokomi na hotel oyo ya Matata Ponyo hotel Garibu tokoti kuna alobeli nga nazobengelo docteur ata l'état santé na yo ngai na kobanda kaka naza ministre ya justice so nakomi nauti Kinshasa na ye tobanda kaka kovivre nga na yo kobange eloko te yango docteur atali état santé na nga ti ndenge tokomi na niveau yake nazwa zemi siko tango te tobanda yimbala umbana natika na koteka mpona banda osala mpe epa na ye na longolanga mpe na makambo ya oteka wana na baekole abi otika wana ya secret obanda kosala sikoyo epa na nga mpo na ndako te aza na sali de fete yango nde kote atiaki nga mpenza na sali de fete eza biso bantu bazwi mariage biso nde tozosokola basangi kokombola koswani bakiti ya kovandela sikoyo zemi ekoti wana nazovanda kaka epa na biso azweli nga ndako te sikoyo ntango zemi eyaki kokota yango alobeli ngai zemi ekomi ti niveau ya 4 mois il faut oya Kinshasa nga na bi te Kinshasa te nga Kinshasa kuna nakokoma kuna ekokomela nga bololo ngai ka awa yolukelanga ndako yolukelanga ka ndako na kindu ye pe abi te tokende Kinshasa ale nde na mati Kongo West na ye awa na Kinshasa ye nde atindaki biye ntango nakomi Kinshasa avandisi nga na hotel Malebo awa na Kitambo avandika wana so bato ya moto baye batikeli nga biloko ya kolia tout ça sikoyo ntango zemi ekomi 8 mois na une semaine abia ngai nakovandi soka na hotel te nga na bamapango ebele awa na Gombe nakovandi so bongo te nde atie nga na lopango ne oyo ekangami na hôpital Garoline na Royal awa na avenue Kauka numéro 7 navandi wana naye komonaka garçon moko ayaka kobenga nga Léon papa azoluka yo toke kuna epane na ma campagne oleki Saint-Luc toke kuna ali tovandi tosololi omoni eso boti na osombelo lopango na osombelo siko so boti osombelo lopango bana olobela nga bongo mais mokolo musuka le même garçon wana Léon ayaki kobenga nga lisu papa azoluka yo tokende bo na kuti mwasi ni na kati ya lopango mwasi abia nde boye okomi boye zemi wana oza nango ya papa nga na bite nani akosi bongo na bandi kowanga na pêche ordre pa bapolicien babeti nga na zemi elungwaka boye na mabele ka boye heureusement nabengi pe moninga na nga napesi ba mama ya mapa babengi moninga na nga bengi ambulance baye kozwa nga toke hôpital bazwi nga mpenza bantu ebele bazalaki kosala duti ntango nazalaki na zemi me bayaki kozwa nga mpenza na kati ya lopango ne siko toke ti hôpital navandi 2 mois na mwana ti ye aye koloba ndenge ozobima na hôpital atenga na lopango ne musu eza wana atenga na lopango toloba garçon wana jardinier na ye mwana musala wana aza école moko na mwasi na ye sikoyo ndenge amonaka nga papa abengisaka nga kuna tosololaka yango abetelaka mwasi lisolo wana sikoyo mwasi ayibaki nga mayele abikende ofente eke papa azoluka yo siko koyana nga nde nakutaka mwasi amenase nga pesi ordre pa bapolisi tout siko lisolo nango ozobeta lisolo opesa exemple ya Sarah mwasi alexiste mama botaka te mwasi wana selon ndenge abota te aza na bana mibale ya libala mosusu mais
Ye na papa babota te. Papa azaki na mwasi ne ya liboso babota bana 5 mais mwasi wana kufa. Ça dit ye na papa babota te. Yo no boti na ye. Moyen te yaya ma a continuer konyokolanga esika papa vandi sika na lopango ne o ya Institut Française. Kuna lisusu ayaka na menace kotumba bilamba nanga leki ya papa komi ko wanga nanga ti ba meminga baki kotika nga na prison makala na yebi ke problème wana etambola mingi te na mwana tokota ipenza prison kasi be alobaki na to ko bota so le pan so ta mo bota ka so me so le pan siko mwasi ayi ko rêver dali kambwana ke ndenge mwasi ayi ko ekufi siko ndenge mwa ye pa asali mabe so zana likangu pembeni il faut lobela mwasi na yo yanda oke awa na ana problème mais ya sala bongo te azaika ko jouer bango rôle alingi ko lobela bango vérité te si faisait en place on a comprendre bien te o etu na mata coordonner gilengo les soins de communication le bi tant obeti solo ok mwasi alexiste mumamba a menacé yo ozaki na zema 8 mois obligé ne sopani ça dit to lo bageze melongwaka bon moment ozali na maboko lelo te zemi elungwaki te eza lokola zemi se komeli siko tango bazobeta yo na mouvement wana na bimisi mwana prématuré mwana bimi sans que yo mwana bimi prématuré mais mwana zaka o nazana yango to sala de mwana na kataki bato ya ambulance bayaki kozwa nga na benga ambulance nani moninga na ngande mutu abenga ipo asala na hôpital général oya ngali nazaki na numéro na epo bato batondelaki nga ba mama ya mapa 5h bazokende ozotango batondeli nga tozali 5h du matin yo komai kuna pa na ina 5h asalaki makambo wana à partir ya ba 2h du matin après ndenga moni na bandi ko sanza ko bimisa makila nde apesi ordre pa ba policier bokende kubwaka ye ata côté a fleuve kuna siko côté tokendaki yango minani batu wana babangi ndenge bakuti batu côté balinga batikanga ale bango batinga kana nzela bu bakimi surtout comprendre bien babengi yo ka déjà na butu be yaka papa zo benga OK kolisa mwana siko ta nde yo pokemba unese ngoloso tunzo ka ndebo grand-père mère a récupérer yo kuba na kanda wana yeso mwana mbaila pezo na zemi anta ta ina botite yo nozo bota ça veut dire be abo mwa bo pepe mwana mwa ete ko tangu komi ko senye wala kana même butu ndina batongo abimiso libanda bake bwaka yo kufa no na luté na kufa kite na kufa ke bwaka yo ayina uzaika ko comprendre uzaika ka naza batenga na mutu kati mutu eza na kofra ya sima nde esika batenga tokomi wana ba policier bakiti singa batikinga na mabele bango baki nde siko wana yo zaka na pema oyeba ki numéro eza ya camarade na yo benga nakoyeba vraiment azai moninga na nga tozofanda ni très bien na bimisi na pesi mutu moko abengi ye moko ayaki asala na hôpital général ou clinique kinoise ayaki atika kinga complet pardon siko tango moninga ye nde siko mwana moka ye yo mwana ka oyo moni wana siko mama wana vraiment nanga na koti hôpital 2 mois mwana ekozwa mwa makasi na yango papa vandi singa na lopango ne tozali na HJ okoti hôpital bien tozali na HJ na on se supporter hôpital ye moko papa nde mutu azali kotindaka mbongo epa mwana ya leki na ye ya mwasi atindi mbongo bazo soigner nga très bien mais komona esika akendaki kovandisa nga pour la deuxième fois mwana na Institut Française azala na lopango azala na lopango na Institut Française te leki ne ya mwasi azalaki wana nga pe wana na bato musu na kati na vandi azalaki te leki ne ya mwasi na ba belle-sœur tovandi wana siko tango tovandi ekomi kaka ale aye atali mwana so tokomi ata ba 23h auti musala aye atali mwana tout ça to solo le aki mais komona makambo wana zai ko agir
esalemi lisusu te mwana na nga akokisi na ye 9 mois mwasi aye komenase nga azali kolata bazali kosombela nga bapake ya papex azalaki bien makasi sikoyo ale mwasi amemi nga lisusu bitumba leki ya mobali awangani ntango mwana akokisi 9 mois ayaki lisusu eza mapango ya mobali na ye yango ayaki lisusu ye atumbi bilamba na nga ake kotika nga na prison makala kasi mbongo te mboka na biso ya Kongo soki oza na mbongo te toloba ya yo nyonso eza ya kolala ndenge azalaki na mbongo azokende kopesaka bato bambongo mpona banyokola nga ale bakotinga na prison makala Eliezer Ntambwe ndenge aza député national abeta sete na problème na nga Jean-Claude Katende oyo voix de sans voix abeti pe sete ti ba pire congolais babeta lela mingi na problème wana ti chef de l'état ayoka likambo a soutenir nga na problème habité bon oui likambo problème wana Félix chef de l'état actuel problème oui tango nga na koti prison makala likambo wana toloba ekenda penza partout tina ezala province ezala Kinshasa ezala wapi ezwami penza mututu asalelaka nani media o atalaka ba YouTube akomona ndenge na kota makala chef de résidence na ye bantu ya résidence babi mokonzi atindi mwana mwasi wana abima libanda naye kobima libanda grâce présidentielle tango na bimi libanda nde nayaki komona yokason namoni yokason tosali na émission entre temps tango tosali na émission nga na bosenga na ngai ezalaki kayaki ngai na maboko na eloko te ata 100 francs eza te moyen akende kotelema na justice eza te na eloko te bolingo na yo na mwana mboka lesita mekufa na mote mwasi nde kozwa yo place ozalaki na bebe atio na makala mpo na nga makala bomwana na kisu te tomonanaka te ye mpe vraiment batikala koloba ta likambo moko te akomi kobanga mwasi azobanga mwasi na ye talaka basi oyo balamba mibali nazali na numero na ye me mwasi abotolaka nga telefone abotola telefone atie na moto sikoyo kobima wana tosali émission na yokason na déclaré devant bato ya bonne volonté na bandeko na biso ba diaspora na poto na bi bo soutenir nga dossier ekoma na justice to passer na test ya ADN soki ebimi ke nga na koseli na ndimi kosala prison nga bakobanda komema nga brutal na prison na sambi te nini te ti toyo kosuka na yokason na lungwe kuna epa na ye nalungwa epa na ye nalungwaka epa na ye naki esika yanga moko siko naki esika yanga moko naki epa baninga na nga na vwandi kawa na lingwana naki epa baninga na nga na vwandi bango pe bazopesa nga conseil yo za ser na biso ya église eza basi musu aboti bana misatu 4 mais mobali asondola ye mais monika azoteka mapa bana ne bazotanga bazokola mais yoka mwana moko kokipe lisumaka mwana te oyoki tika bwakisa yango na vani na nga kimia na kipali sumaka mona bango te siko yonde ozomona ye mbongo ebele me mbongo wana soki omoni mbongo wana maka ezamba mbongo ya bademo eza ya makambo ebele oui bible elobaka kolia matembele na kimia eleki kolia misunya na ba problème ebele naliaki ba misunya wana me lelo tala ba problème ekomelinga siko na minute ndinga olanda émission bena boye ali bongo lukina nga ya récupérer yo wala kaka lupango peso lupango mais bolingiza suti atio wana kobomanga wana bakobomanga mobali penza ke mobali yango nazo biso mobali penza o abali mwasi na dot na mbongo ya mutoki na ye mwasi akomatela mobali te mwasi akozala na droit liboso ya mobali te yo mwasi azosala boye oza mokonzi munene makambo wana ya soni ole ovandisa mwasi oloba ete mama
Hein, si c'est comme ça, moi vraiment to lukela engagement musupo kimi ekota. Ye azolo bate. Azoli aka munoko yango na moni aza papa moko penza mystique. Mais na pesa penza nzambe merci. Ah makamu musu komona ngo musika mais nzamba alakisanga pembeni yango na yoka conseil ya baninga na oui balinga ba bomanga ba étape na leka na ba étape belé na likamwana depuis nga na koma Kishasa kimi ezate siko esika baninga na nga baza to vandi kimia na kipakali soutenir te na vandi na nga kimia na changer pe na kombo ya mwana na nga ezali na changer na lingi lisute na changer mwana bato changer kombo kasi ngana changer po muto azali ko sunga mwana nanga mwana azobela muto wana abi sombela yekisi mwana azozanga miliki sombela ye miliki siko ngai o comprendre que na muto na pesa komo na famille ya ye mobali wana awanga nanga ake kote ya mwasi ya papa ake kote ya mwasi ngai awanga ninga siko mutu ya ndenge wana ngana o continue na ndenge nini kombo ya mwana na nga na changer kombo na ye Germaine liboso za kombo li liboso azaki na changer Alexandre liboso azali to pesa ki kombo na Omitambwe mais na bizaleli wana ya famille wana na Kaser Alliance wana non azali mwana ya ndeko ya nani ya papa mwana ya lekine ya mwasi mwana nanga na pesa ki to pesa siko bizaleli wana yake mwasi aye ko menacer nga bango bazokotela soki mwasi na mobali bolingo ya sute mwana za na kati to biki basemeki banoko papa leki batata mwasi bawana te bawana te siko mwasi wana nde muto azobomba ba demo ya mobali ya butu ngai na bomba ba demo wana te siko nga na koya na fale ndenge ni na biyo obebisa relation na ba belle-sœur na ba beau-frère nga na babysitter bango moko tango mwasi azo ko menacer nga bango bazo banda ko wangana omoni ye bazolia minoko na bango ko mwasi na omindoi ya mwana leki Alexita mo na lingi lisu na makambo na moni na lingi lisu te na lingi lisu makambo wana na sina changer kombo ya mwana na nga na lingi lisu mwana mudaba mwana mutu lelo so babike baza mwana bango bakozwa ye na ndeni mesa mwana batuti bakozwa ye na ndenge nini biso toyokana bongo te toyokana ke mwana akotanga na institut français mwana akozala bien na kosombelo lopango biloko wana esalemi te siko yoko yaka kozwa mwana na ndeni opesa eloko na famille na nga te na minito makambo ezokomelanga siko yo lingini ngai vraiment nazana mingi ya koloba te yaya na makambo na lekeli na makambo ya libala peza motema na ngai suki abalaki nga pete ngai nazali kokende na boulevard eke na gare centrale namoni kaka mutuka etelemi esika wana ntango mutuka etelemi ale colonel moko abimi na kati ya mutuka wana yeyo sifa yeyo nalikambo nini tokangi yo Kani kololo. Yango bonga yo za mwana na sute, ezali ndeni. Tokangi yo. Ngana bibo kanginga na sali nini papa na. Yo tokangi yo ngai na sa colonel ya Demiab. Bakotinga na mutuka, moninga na nga wana Clarisse Akimi. Toke na Kitambu na Demiab lo ya Kitambu. Tokomi kuna ya na nga bakotinga na prison. Ya Demiab lo. Donc prison 2 fois la vie. Voilà le système monde. Ya po makamwana bazai ba débat eleka ebele metala yoka na likambo po prison à tout à Demiab ka moi sinem takangi to na ebite ngana tangi kombo ya mutu te yo yoka ndenge na zoloma batenga esikwa na 5 jours na 5 jours wana ye colonel wana zolo baka plenya na yo azoya plenya zo mona 5 jours na mwana ngai nazai komela ka mai na mai ka ya pamba na mwana pe siko bureau ya droit de l'homme eza na Demiab balobaki papa yo obotoli mwana mwasi au téléphone
okangie plaignant azomona na te colonel abandi ko finga bantu ya droit de l'homme wana ah bolungo kuna mwana mwaso aza mutu akokende prison po apotana na bango makasi 6e jour na monika colonel wana 6h plaignant na yo azana kinkole bazobenga bino na parquet ba meminga na mutu katoko mana kinkole bona kuti canon rapide telemi commando wana na ba papa moko bazai mibale bo anteni civil to koti na canon rapide kana bi plaignant za oh do you token tozokende tozokende toleki kwa mutu bon voyage toleki kwa mutu toleki mushia toleki noki toleki mongobela toleki nkutu tozokende ngai pe moyen alobisa bango lisu ezate na bika nzambe posa na yo ekokisama nazana mingi ya koloba te nyonso esalemi te tozali kokende na bango kana pinasi wana ti toye kokoma na Grand Lac mai ndombe tokomi siko na ville ya Inongo wana bameminga ka boti na prison ya Inongo bakoti singa kuna directeur ya prison abi mundenge boyaki na ye mukanda ezate nini tezani mwana mwaso afingi chef de l'état na Kinshasa yango chef de l'état alobai ki asala prison à partir ya Inongo yo fingi mu na Kinshasa siko kisa prison ya na koti na prison wana ya Inongo ngana mwana tosali 2 mois na 1 semaine na prison wana après mokolo musu na monika tongo etani vers 10h gouverneur ya Inongo aye na prison na général commandant ville ya Inongo komone paipai général paipai aye wana tango bazo contrôler kotala mwana mwasi na mwana oboeza nini nde directeur ya prison abi mwana mwasi to monika bayaki na ye pa ba commando moko ke afingi chef de l'état na ville ya Kinshasa nde chef de l'état abi ya kosala prison gouverneur ya Inongo abi asali combien asali da 2 mois na 1 semaine abi non na ondima makambo te mwana mwaso na landi na yebi makambo na ye très bien papa ya mwana na yebele na Goma esika tonga ba hotel na ekuna na Goma na yebele na makambo mususu ti ba ekokoma na Kinshasa mwana mwaso azaki bone na ya parti ya Kindu akoma Kinshasa mwasi avandisi mabe likambo eza chef de l'état nde akangisi eke afingi ete ngana moni pona ngana moni kaka mwaso akotisa na makala yende akotisi lisu mbala moko bazongi 18h na monika général azongi na prison ale gouverneur abi mwana mwaso avanda epananga bazwinga na mwana toki epa général paipai mwasi na ye alambeli biso apesi biso eloko akolia basombeli biso elamba ya kolata na mwana tolati epesi bango souci makasi babi en tout cas vraiment na Kinshasa vraiment sécurité eza na mboka wana te Kinshasa en tout cas sécurité eza na mboka na biso Congo te ba lever mutu na boulevard ya gare centrale ba la lycée na demiable 5 jours ba ko commissaire 2 mois na 1 semaine na prison ya ville ya Inongo ata mutu moko nazai na telefone te colonel wana kombone colonel Pueto ya demiable azana telefone azana ya awa na Kinshasa ye mutu akangaki nga na boulevard alalisinga na demiable 5 jours tina koma na ville ya Inongo azana telefone na nga Spark 5 na maboko na ye alingi tisiko eza na maboko na ye ya 2 mois na 1 semaine na sali na prison ya ville ya Inongo tolo banandenge na zabo bango nano bayebi kinga na bimi na prison te mais ayebi te te gouverneur ye moko ya ville ya Inongo abi na moni mukanda te ezolakisake mwana mwaso asambi na yebi pe problème azaki nango na ville ya Kinshasa mais ezolakisa kaka mutu wana atakaka ye na ville ya Kinshasa po akota makala yende afundi elisu nga na ndimi te ke chef de l'état mutu afingi mbala moko chef de l'état passé prison makala akende kaka na prison ya ville ya Inongo gouverneur abi te asombeli nga bakisi na mwana ti abi ozokota na canon rapide na nga moko ti ozonga Kinshasa mama wana soki nani akangisa oloba général paipai commandant ville ya Inongo na gouverneur nde batiki nga soki bakokangisa biso bakangisa biso yango moni na komi na ville ya Kinshasa
na à partir ya lobby na ba 18h nde na komaki na Kinshasa. Siko ozobanga lobete ndenge ozongi pena buba kokanga lisusu to ozobanga teke to na ebite yaya omoni soki nzambe abi yoka nabi soki nzambe abi liwa na yo eza ya mai te accident te nini te kosalema te mpo na nga namoni ke enlèvement wana ezangi ya ebaboma nga na kati ya ebale babwaka nga mpo ezalaki mpenza gouverneur ya ville ya Inongo aza au courant na problème oyo nazoloba na général baza au courant na problème o mais nzambe ayibi bango mayele tala kote baki kotika nga bazangi moya koboma nga baki kotika nga na prison yango omoni yaya na nga nasenga bandeko na nga bosuna na bwandika epa baninga na nga kasi bango bayebi bakoyeba Inongo ndeni nga pe c'était première fois na nga namona laki mai ndombe toleki fleuve toleki Kasai tokoti na laki mai ndombe c'était première fois na mona laki mai ndombe bango pe bayebi te linga bakende pe kuna ndeni na condition nini ngai nasengi na bandeko na nga ba diaspora o bazolanda nga na poto problème oyo naza na insécurité ya munene ezati bakonzi o bazali kolinga ke batinda nga na poto Gilbert Kangwende o azaki ministre ya intérieur basololaki na moninga musu ministre bazali kolinga bazali koluka batinda nga pona ke bakoboma nga wana Kinshasa batunaki nga susi na yo eza nini nga na bi susi na nga nalingi nakende na poto nalongwa na Kinshasa mpo lokola na minito balongoli bazalaki na bonne volonté ya kolongola nga batinda nga poto balongola bango na misala siko na minito na hotelemena nani lisu na uti Inongo 40 ya ndako nazali kofutela esila na vandi epa baninga na nga toloba soki gouverneur ya ville ya Inongo ya komona nga te embele lelo naza ndenge nini na mwana na mboka na biso nalelela bandeko na nga bakongole nalelela ba diaspora nalelela bantu ya ndenge na ndenge ya bonne volonté bo soutenir nga na problème muto nakenda kokwea na ye aza grand baoba aza mutu moko grand homme ya mboka zongi oye Kinshasa outi bois outi bena prison bato nyonso baza kolaka yo na ibandeli ba Franki Diongo ba Eliezer ba Claude Katende ba Yokason bato nyonso tu balakaka skota ndenge oyo zongi bena bo po olimwaki o réapparaître naza bango kaka tango bayoki ke tambwe mwamba ke poto deja mutu nyonso asokoli maboko mutu azali penza au courant kangami kaka na dossier wana azali kaka Eliezer na Jean-Claude Katende bazali kolandela yango penza siko ngai nde nazali komona na te nzoka nde nazali na prison ya ville d'Inongo siko ndenge na bimi vraiment ndenge na bimi en tout cas vraiment busolo na politique akoyambanga na kosala émission munene nazoyeba te ata oza Bobili dawa Bobili kutu pouvoir ne esila wa akenda Maroc mais yo koma tango oza ke oza na mbongo oza mwasi ya mokonzi il faut onyokola molimo na ngana ya mwana ngai naza mwasi na ye te mwasi na ye natambola makolo mwasi na ye wana mutu azotambola na kati ya mituka kotambola makambo ebele bakomona nga kaka ndenge nakomaki na ville ya Kinshasa lobi na ba 18h yango na pe manano bakomona nga vraiment ti simeno esila bakomona nga vraiment naza na mingi pe te amonaki yango kaka se omonika ndenge likambo ezalaka mutu atali bona internet ye pe amonaka yango na internet atangi apres nde alobela bato ebabimise na prison makala na mwana
Ngai po na nga mayele suki na kopesa ka numéro na nga mutu ya bonne volonté wa kolinga mpe ya tuna nga mituna oso to solani to sol po na nga vraiment problème o na lela ndenge mutu alela na lela na minoko ya ndenge na ndenge siko ngai omoni ke problème wana ngai na baguo nazokende kokutana nango na sokola maboko na problème wana na mivandeli na ndenge nanga mais na tikite na vandi kote nanga na boyi lisusu ngai bandeko ya mwasi wana bazala na sayo so tokutani il faut ba menacer nga na nzela na vandi nanga kimia ti mokolo ye papa ona kozonga wana Kishasa dossier nanga ezonga na justice yo tambo na bouva ba lever ba keno ko ba na mai ba rater ba kezi ko na inongo ozongi tu penses peut-être que nengo zo tambo la wana ba osalo solote tu ne demandes pas la sécurité n'est pas en danger ozolo belo côté obika ovani na yo kasi ba konsina biso ya mboka o balanda likambo nanga na banda ko senga sécurité nanga na correcteur news tv sifa ozoluka nini pe olingi nini osengi pe nini ngai na bana osenga kaka na lungwaka awa na Kishasa na kende poto po awa na ndako akofutela liso awa na Kishasa te tango tokolinga mboka na nga mama na nga zwaki problème bantu bayaki ko menacer na ndako na minito mama na nga za na loja sikona koyeba bantu wana bauti wapi nani amenasaka bango kuna mama o aboti nga vraiment azwaka problème ba menasaka yi vraiment nazana epa na biso to botami misato ya liboso aza sangu aza na Tanzanie ya aza na sangu na paroisse Saint-Kizito na Tanzanie o alandi aza docteur na Zambia nga mutu ya suka bandeko na nga ata bayoki problème o bakokanga mama wana te ye aza nzambe ya mokili nene akokanga ye aza mokonzi ya mokili nyonso aza na ngo nene akokanga azwaka message na nga na banto banda ko voyager azwaka message yepe ayi ko zongse ba atakaki nga na butu na batu moko bo après batu bakimisaka yi siko to eba ke nana gena kwa omoni kindu soki na omoni pozo wa mutu na musali fo yeba omoni na province pozo wa mutu na musali fo yeba lupango na bango esika vanda siko ngai pe bayebi esika na zai ko vanda na basoko nzela ya auditorium na kindu esika na zai ko vanda bayebi bake so na zongi kindu bako atake kindu kutu eza province Kishasa kutu bazokutana na nga na nzela bazomenacer nga ka kindu eza mukebo bakosalela nga mabe nga na tamboli te na vandi ka esika moko penza na tamboli te na vandi ka esika moko ka dimanche nde na kindaki église après na zongi na tamboli penza te pe bango bayebi ke nga na bimi prison te bayebi te mais bon yeba pota maman na émission na bo yeba kozana Kishasa ata bayebi ba omona nga te makila ya Zambe ozipanga ba omona nga te ba kolonga nga te osambela nga na sambela makasi wapi nga na sambela na sambe baboti na nga bazai ba catholique mais ngai na ya kokota na église réveil ndia mwana nzamba obatela be ba mona yo te donc toko na suka cordon na kile les femmes de la communication Miss Léa Oma je suis Moussa je te salue là où tu es de loin en Suisse madame Kaleu la DG à une télévision Sifa toko na suka na pesi commanda Léon na pesi ba diaspora nyonso balanda kolobela nga problème na pesi bino joyeux Noël commanda Léon aza nani sifa aza diaspora commanda Léon aza diaspora aza na Paris yo commanda Léon ndeni oui bien ndeni baza bandeko na nga en Christ baza bandeko na napesi bango mbote boyeba ke telefone na nga
colonel wana ya demia blo akangaki nga azwaki telefone na nga bloqué siko nazosalelaka telefone ya batushi numéro na nga ya telefone ezaka 082 480 11 21 soki ngai nakobanga mama wana ndeni ngai nakobanga ete lobaka ye moko abomanga me nga nakobanga ete mpo nga ndenge nazambo nakenda lisu nga campagne te nakenda lisu gombe te navandi na nga kimia ye nde alandesaka nga me bakonzi ya mitema malamu oyo baza mpe na bana ya basi oyo baza mpe na baleki ya basi bakotelemela likambo na nga mpo dossier oyo nakoma nango na cour de cassation namoni kaka zela ti papa waye kokende poto lelo nga na mwana totikali lisu na bitumba ya makasi koleka oyo tozalaki na yaya wana nayebi te soki ekosalema nayebi te ekosalema nde nini ya kolia nanu mwana azalaki 9 mois ti lelo azokende 2 ans azolia kaka na ngolu ya nzambe sikoyo kaka wana ekoya mokolo nini na ndimi mpenza te nazovivre kaka na ngolu ya nzambe yaya ngolu ya nzambe oyoki ndenge sifa expliqué ndenge expliqué na molai mpenza mawa na ye plainte na ye bomoi ndenge expliqué parcours donc biso tolobaka tozalaka na commentaire osala te likolo dossier ya moto ye moko alobi bino mba ebolandi nayebi ke boza ebele bacare sensible bozali oyo bokosunga mpe ye aza na mwana toboyi kolakisa mwana bilili me bomona photo na ye bomoni en tout cas toi na commentaire osala te nous on garde la bouche bée tolobi na bino kaka bocommenter soki boza na baquestion azongela susu émission pour expliquer bino, répondre à la question pour poser. Entre-temps, liker et partager cette émission. Vous pouvez savoir sur Maël Nini, vous pouvez savoir si Maël Nini face à la peau, allez qui ça makambo nae pour alobi asa lembi nae, avani nae a qui parle sous dossier en haute main. Moins de vivre ici pas et ali passi. A outil prison et a inongo, ba les vaquiller, nenga comme lelo, biso tolobi, bino boyuki. Merci. Correcteur News TV. Ezara ya bino ceux qui bino bo aimer ceux qui bo partager ceux qui bo commenter pour avancer ndeni Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.